Bonjour peuple congolais, Wabino Kouloutou Magellan, avocat autodidacte. Ezali makambo ebele eza koleka na mboka wana RDC. Sone bobenga ngalo baka toujours Congo Zaïre. Toza ba Congolo Zaïroise ou ba Congolo Zaïrois. Makambo zoleka trop na pays wana ebele sorte na sorte à chaque jour suffit sa peine. Mais mikolo uti oleka otoyuti komona diaspora esambrouillé et tomboki balobi nini. Oh, et c'est Katumbi acheter l'éponge, à trahir la mouka. Étant avocat autodidacte, peu descendant de la République démocratique du Congo, Kennedy, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Donc les vouloir ou pas, on a toujours quelque chose à dire ou à faire concernant la politique. Na autant la bino kombo ya batu oyo ba yebi français te bangonde ba sambrouiller na makambo ya Monsieur Katumbi ou Moïse Soriano. Monsieur Moïse Soriano tanga kendanga na Rwanda akeko kondimana ni Monsieur Kagame. Moi j'étais pas content. Et j'ai toujours dit que M. Anako, comme président d'Amboka, ce n'est pas Zaïrois d'origine. Ou RDCien d'origine. À travailler dans l'activité à Salaka, ministère, ou député, autorité pays. Mais comme président, président d'un pays, il faut Salaka originaire du pays. Et c'est normal. Et c'est homophobie, ou bien. Vous avez hospitalité. Non, ils ont hospitalité, ils ont mais président du pays, vous avez mboka. Mais c'est Chekina Azakana Londres, petit wana Azama Yele na informatique, mais français comme tel a évi côté ngoté. La ba congolais angwana. Ndayebi tout le monde azate medikambo yebi te luka oya yebi asala yango. Soko yebi likambo te. Osala yango te. Ba congolais bazaka likambo yebi te alingi kaka nini ye asala tout. Ko sala tout jamais. Yebi français te. Tika mutu yebo tanga français, yo sala émission na yo. Mais Chekina zalaka ayebi ko tanga français mais olinga tanga ye moko. Eloko bebi saka émissionné yango na yango moni a confondre makambo ke koloba o Katumbi alobi ke andimi Félix makambo bilebela alobi contre Katumbi. C'est Katumbi azana libanda. Na remarqué ba diaspora surtout ba combattants so mutu alobi ka kene Kinshasa tane ba koma contre ye. Donc mutu fa fanda kana bango awawa. Mais c'est bien ba bimaki ake Kinshasa ba facha tanga ya balingo recevoir yete. Mais bo fanda bo solo la bo ka pende ko so lo ba nini. Même chose le Katumbi. Mais c'est Moïse Soriano azolinga zonga Afrique Kinshasa bango ba sepelité kamangwana bo sepelité po ya zonga il fallait bo fanda ka bino to awa ndena lo banga toujours Mobutu par ses qualités ses défauts jamais to ko longola unité à pays. Félix par ses qualités ses défauts jamais to ko longola idée o ya zoki ke diaspora o ko zonga na mboka pe ba saluer le côté combat. Oui, félicitations à vos combattants, participation au Bossali. Ngaïlo na boyaka au côté na makambo combat ya troupeau. Batu mbimba so ba yebi ko komate. Ba ko koma mabe yo yepo ko lax ba ko koma ba sepelité. Ba ko loba o c'est nous qui avons parti. On dit non, c'est nous qui sommes partis au Memingam. Ntayebi tout ayebi azate na monde sol kamo yebi te mninga l'action ndima. Chekina asala ka mission na bien mais ayebi ko tanga français te ayebi français malamu te alinga te c'est comme ça faut luka mutu mo ayebi tanga français
azalaka pembeni na ye soki pas comprendre malamu te moto wana expliquer ye. C'est un fait. Matumona, c'est mon cousin. Mais il y a tout ça, ça va sujet qui a abîmé les sous Katumbi recherché par la diaspora. À l'épaisse confusion tellement. Bokechu, yo, ya lo bakao, au peuple andengini, bokechu, au peuple andengini. Kasi peuple andengini, peuple oyoyo, tant que vous avez un banda, vous avez péché kuna. Bandeko na ba noko no ba kuba tata leki na ba kuzo ba précédent ka na Kinshasa ba yaka avant bango nde balobaka o focha mutuka bango nde balobaka bokoliana bango nde bazalaki soki président Mobutu na stade mukolo me au gouverneur abamba mina pelouse azo baluka na mabele ya mama Koufier bango nde bakomaka ba président ya Bilima soki match zo beta bale komita na otondo arbitre la zone qui s'en va y penalty ayebi ke ba pesa e voiture ba pesa mbongo au peuple andeni ka peuple wana o bandeko na ya mbanda ka Équateur ba yaki ko bon ba classe na Kinshasa ba yena ba marcotte to commence la examen et à choix multiple yo to yebino mamba examen choix multiple te autant na mingi te mais bana na yo na sepela ndingi ba komo la yo komo prononcer quand même il est très au lieu de dire il est très. De ce côté-là, on commence à moins progrès. Donc, au peuple, le peuple, ça, on va coco, on va tata, on va maman, on va cousin, on va baby, ça, éducation, on va Kinshasa. Pour pays, tant que c'est qui, le président du Congo, le pasteur, il y a le Congo, tout le monde a koulou nate, tout le monde a oudja nate. On est en réalité, ça, tribalisme, c'est une réalité. Mobutu a eu pouvoir, éducation à baby, classe baby, musale baby, kanamba ye, a koutia on marque wana, a linga saïdi ambria longola combat Zaire mais pamba, continuité, yango c'est le donc c'est pas la peine de dire si tu comprends pas, ce qui comprend raté au peuple en nini, yeba yango ke, tant on zara ko pêcher na bandaka, bato ba yaka liboso, o ba utaka Équateur. Na quelques-uns au bazar en armée bangonde tellement président zaki mayele mingité a tcheba ta mayele na simanaye so baye président maman 21 lobby pesa biso pesa 20 000 aso balupango ali abo pesa 30 000 bato bazaki na sima Mobutu so babi bo président biso to kolia te bozo 20 000 50 000 ekei et puis mina compte à l'état eke na nga ndengu wana. Allez, on va t'amayer va profiter que bazo yi bana on a sima vos président éviter prochainement vos président moka na Congo on a Zaïre au pays comme ba niveau ba doctorat ba licence d'autant yo lo baka au peuple ndenge nini bato bazo mona yo danser menga na mona nga bitala ko sanga ko yeba peuple on attend zalaka sous la présidence ya Kasavubu sous la présidence ya Bakimba ya ba Adula makambo ba kulune ezalaki te ba classe ya koteka ezalaki te ba classe ekufa ezalaki te ba illettré bazalaki te neti lelo oyo lobaka illettré. Donc voilà la raison ya peuple ndenge nini. Donc so yebaka te banda lelo yeba yango arrêtez de nous dire cette phrase là et l'autre phrase olinga koloba trop bokechu ba intellectuel ba boyimboka. Non, un chef de l'État quand derrière lui les gens sont plus intelligents que lui. Une fois, aboyi koyoka batuana bakotika yake na berere na pour kolakisa yeke non biso totanga voilà. Mobutu asangisa mboka mais économiquement parlant, politiquement, il a échoué. Ayambaki ba Rwanda ne ba utaki na guerre na Rwanda bakotiki Kagame a profité par les Américains, bah ils contre les bisous, ils ont pris au mot bateau. Bonjour, ça va marche Château Rouge, la République, ça change rien. Marche faisait à la n'engue comme na Belgique lelo, ti na bureau organisation, na bureau ya Union européenne, voilà. Marche faisait à la Château Rouge, ti na bureau ya ambassade ya États-Unis, na bureau ya ONU, et les jours ouvrables surtout. Mais tellement bien bolingo akoyo kate so ba l'action likambo oyo ndo yebi ya tout oyebi tout non mutayebi tout na monde azate mais soki likambo yebi te ba l'action ndima
bato baso akomi mabe olakisi eke bakomaka boye afâché ora sengo merci même batrompe bana baconseiller voilà donc matumona mbela oyo betaki na monde ke Katumbi recherché yo poki kolanda baide ya Shekina ke Katumbi alobaki mabe moto akokende na pays lui travaille au pays là-bas même aza d'origine étrangère moto wana aida vraiment le peuple congolais à trop même à Iba si je n'ai pas de preuves mais au moins il investit au pays par rapport à bato mosusu po azozonga na ye bosepeli te akoki koloba teke nga so nazongi naokende na koboma Félix non ntango Martin Fayulu azoloba mais c'est Martin Fayulu alobaki o non Félix a démissionné démissionné pourquoi parce que le président de la République bongo soko Moïse Katumbi a reconnaître kaza président mabeni eza wana esali bino passe parce que kozanga koyeba français kozanga koyeba comprendre makambo nini aza koloba bino bowelisaka kaka botanga mais oh Claude Imeka abengaka ya kwanga na makayabu botanga mais bocomprenaka na bino français ngo bien te donc Moïse alobaki eloko moko ya Moïse Katumbi alobi eloko moko ya mabe wana te azokende na pays fo aza na réserve na baphrase na ye c'est normal aza soki président alamuka pendant 3 mois c'est normal akende kotambola te la peuple ya pays akoli na mboka na biso abotami na mboka na biso parent d'origine étrangère akokoma président te mais lokola akoli na mboka na biso c'est normal atambola mboka mobimba pendant 3 mois ye nde aza coordonnateur ya lamuka mabe nini eza wana peuple congolais kozanga koyeba mitema mabe bajaloux bolingi te moto achange statut moto abonga yango ezorendre pays wana toujours pasi na pasi moto mosusu aza na métier na ye ya footballeur mosusu aza na musicien métier na musicien boza contre ye oh le peuple congolais ma trop kimbandaka eleki bino trop na motu le binongo Félix Wazekwa kimasima ndimbe eleki mais bino kimbandaka eleki bino ya trop oh kombanga na bundi Félix alobi déjà motu to akozonga bakokanga yo te oui. On peut défendre le pays depuis l'étranger, mais aujourd'hui, les lots, majorité, deux stations à Kinshasa, elles ont lité sur place. Mais comme je dis, la stratégie, la stratégie, a été failli la zone, article 64, ça fait déjà une semaine, 2 semaines. Exacté. Si vous avez un projet, vous avez Internet, vous lobby. Kotang est bien, Kotang. Kotang est bien, vous avez une stratégie. Vous avez une diriger bino. Il y a un bon moment, vous avez un niveau amateurisme. Niveau amateurisme. Même, mais c'est. Moi, dans une difficulté trop. Il est trop entouré des amateurs. Les amateurs, ils sont trop aimés. Vous reconnaître la valeur à Moutou. Vous reconnaître le niveau à Moutou. Tant que vous n'allez pas reconnaître ça, 25 à 30 ans, tel n'est pas mon souhait. La prophète a malheur, après Kabila, c'est le bonheur. Moutouneti Zakari, c'est un grand courageux. C'est un garçon, mais c'est un monsieur cultivé. Mais si on est comme président, on dit que film comme si quelqu'un ne peut pas changer. Il a le droit de changer sa vie. Kofi Assengi a quitté le 18 mars passé. Après le dimanche, après, on ne pas mamie il est là. Alors le peuple congolais, on a salama bebo limbisanga. Oh basalanga mabe na limbisi bino. Non, aujourd'hui bozoya finga bibiso bena bwe. Mais il a demandé pardon. Ça ne s'oublie pas, mais ça libère. C'est fini, c'est passé ça. Ça n'a droit à la métier. Non, non, non. Mité mama bena bino. Ça n'a droit à bétate. Bon, on va faire une chose na diaspora na week-end. Plus qu'un concert. Plus que son métier des musiciens. Plus qu'un concert.
Kofi a potokala on a bien dans bozana na banda ka bosa ba pêche. Kofi c'est l'étudiant le plus célèbre. Azola ta kolika ba zairo tout. Après c'était moi. Moi j'ai connu ce monsieur là depuis longtemps. A passé ma difficulté à ndenge na vie na ye. C'est pour ça que je le défends. Il a droit à la vie. C'est un entrepreneur. Pour que tu entreprise nous dans mon pays. Oui, on finit Kofi. Laisse-lui faire son métier. Qui m'bandaka il est bien trop. Tout ça à Paris. Ba Kofi ba ye biso to ye to lambeli bino biloko. Boyeka okuta na mufinuku. Non. Oh boza ba boteka Coran. Dikamba papa mana Kofi yo kote yango. Kofi za mutu asala ba musique ya banda e bandela vivela musique atilelo. Aza colonne vertébrale ya vie à Papa Wemba. Beaucoup de gens qui ont peuple congolais. Si on se mêle dans des problèmes dans le côté comme ils vont l'arranger. Ils savent comment s'arranger. Kofi a benga ndaka Papa Wemba na répéter les bino. Ba solo laka. Elle m'a Papa de l'empire a Kofi a dépanner. Je te témoin. Alors, il ne touche pas à ma constitution. Vous voyez, il passe à mon église à Kinshasa. Il y a Calef depuis 6h jusqu'à 22h. Écoutez, est cher. Papa, il m'a dit que il y a quelques bateaux, il y a un gouvernement, il y a un biso. Mozolé, il y a ma tête. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. On a besoin de payer les lots. On a la possibilité de quitter Kinshasa. Au article 64 sur le map populaire, il y a un bon moment banaki batakin ba ba bino la vérité est connue bino boni ko fanda koto yo boni ko kene ko ça la communauté na bangote kaka soulèvement populaire bino bo fandi koto yo bokitana kin arrêtez votre hypocrisie les gars bo fandi na babana bino bokende ko ça soulèvement populaire na Léopold de Ville. Voilà l'ère de l'hypocrisie et c'est l'équipe ère ba mayena na bino mike boyebi ko comprendre français te o irretrait wana c'est l'équipe ce que ça le cambo vérité voilà elle est comme la vérité à mwana bokitana kin yo ça soulèvement populaire kuna soulèvement populaire aux ala on a parité aux ana Bruxelles te oui ba stratégie c'est belle hein pour na ko faire bête na stade mais tina on le la bino za na ngote ils ont ba stratégie moi mike. Et au salam pas au bétanaï. Comme ça, on ne vous dira pas ça. Pour vous montrer que vous êtes trop superficiel. Il y a pendant 21 ans, Kanamba Final Dona. Et quand Rwanda va au Zabiso. Au moins, on a la solution. Mon talibat, on l'a bien hâté. Trop de basse classe, trop de maturité, d'amateurisme. Donc voilà, peuple congolais comme l'on le Katumbi n'a rien dit de mal. Et ça, quand le petit on a ni Shekina, attend à ma bé français, à Ebi qu'on comprend le français, a interprété mal la phrase de Katumbi. Alors, dès qu'on a causé dans Matumuna, à continent, c'est là où on a Katumbi recherché, Katumbi a salé à Bruxelles, recherché, qui est un peu vous êtes fort en parole les Congolais, en théorie, mais pratique, trop. Mais la tini bilote pour nous bomba Katumbi bomba Kalombo. Voici Kalombo. Mais non, mais vous êtes trop théorique. Trop théorique. Vous devez arrêter ça. À chacun son métier. On habite à Rabalé. Tu habites à Balé. On sait la musique. Quelle est la musique qui n'a pas? Si on fait des concerts, on dit Kanamba Rolonga Souté, ou Félix Rolongoate, et qu'on influence rien dans ma campagne politique en Congo. Au contraire, ça va rapporter des devises au pays. Oh, Finga Kofi, pourquoi? Il y a Finga Gayo. Kofi a soigné dans moto à Bengaki. A soigné dans Binotou. Est-ce que le principe dans le monde est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que le principe dans le monde qu'il faut la noir?
côté internet c'est obligatoire te petit na biso susu nani mwana banzongo mwana nzongo petit wa munyanga muzombo nani Didi Nzongo yesu aye o tata mobimba alataki tene mabe na matanga mais côté na internet matanga ekipaka te kolata rouge kolata bleu etali yo eza obligatoire te so moto alati patala jean na pile moko boye ya vert citron y a rien de mal ou bleu clair y a rien de mal les gars oh Google ezali bozo kokota Google te kaka venir dire n'importe quoi bozo sala ba émission bozo émission mukomsu na mona noli tango nani akufi sero nani ser na biso Nzongo poni na Nzongo bakomi na papier que après l'église bakoleka na devant établissement ya Nzongo ya ser Nzongo pendant 20 minutes ya tangi ngo bakoleka pembe na devant ya tangi bakoleka devant établissement ya ser Nzongo pendant 20 mètres ah bandeko français parler oyo atoyoki mutu akoloba français bobanganga na bino te masoni kata mosuku okoma pa yebi nango te je vous dirai une histoire ser moko garçon ndeko ami nanga moko koku donc un garçon azaka ofanda pa ser moko boye sikoyo mwana ne ya mwasi ifala asala stage na Africa numéro 1 alors garçon moko azaka ofanda pa na bango azwi sikoyo ba écrit ya émission oyo fi wana oprésente de lendemain awa na poto na Paris amoni bafaute ebele ayebisi petite sœur wana ah tala osali bafaute ebele fi wana botola papier wana banda wana kangela mutu wana kanda banda kolukula problème ko intimider garçon asala erreur te so abengi mama ya fi yango na kinono na bando tala betidi ya mwana ya ndeko na bino mwana na bino manolanda ngo tina baluka tina école na bango mama na ngai ye mama wana yebisa mwana na ye ke non désormais mesi wana banda koke tina école na bino asibiraka betidi na yo kasi fi wana banda kolukula ye baproblème te banda kobwaka basous-vêtement na ye biloko na ye na se banda kodrage na ye garçon wana or garçon olinga maître ye kaka na épreuve na tentation po aluka baproblème alobaka mama botala garçon akoma olinga ngai ti alukaka problème garçon wana akenda na ye faire attention bato balobaka bafrançais belebele na baparis awa bagénération lelo même ya afrique wana omona moto akomi na université awaganga balobaloba bafrançais me kokoma ngo mobulu moto ayebi tu na monde aza te mais soki oyebi okoma français te luka moto ayebi okoma français akomela yo oyebi okoma batitre te luka moto ayebi okoma batitre akomela yo soki oyebi likambo te koyoka soni te tuna moninga tuna moto ayebi so moto akorrige osenga merci bino kaka te ya monaka ayebi tout personne ne connaît tout bref voilà ndenge na faire rappeler kaka peuple congolais nde kozanga koyeba eza liwa ndambo eloba nango agbada donc Shekina ba manque ya compréhension na ya français ndenge otangaka bambangu kosotaka ba s kosalaka ba liaison mabe ocomprenaki te ce que M. Katumbi a dit tout ce qu'il a dit il y avait rien de mal na moto azokende ngo ça la réinsertion réintégration dans le pays n'a rien dit de mal je ne suis pas un fanatique na été na le pays na se grosse pelati comme président na pays na biso mais ce que le but comme moi m'a bêté pourquoi on se raconte mais c'est Shekina vous n'avez rien compris dans ma camboyo M. Katumbi alobaki yo mutu ambriaki yango obandi koloba makambo ebele ya ba commandant eso ya ba nani olobaki ebele c'était out subject voilà na ndenge cousin na nga ndeko na nga matumona alobaki ke Katumbi a déconné akomi recherché bakona kalombaki aux émissions ya kala boza la base bato batie confusion na makambo ya M. Katumbi voilà
Il y en a un ça le Congolais. Et c'est quand on soit à Kinshasa, il travaille pour un pays, soit à Istanbul, il y a 4 pays, ils ont contre Fayou, ils ont ma bête. Voilà. Bazabata la muka, bazabata la muka. Alors, jamais qu'à l'ongwe la muka. Voilà. C'est normal, dans le langage réservé. D'ailleurs, politique, c'est la politique à Libanda. C'est vraiment. C'est toute une distance, quoi. Donc, on va conclure que si vous avez une émission, vous commenter, vous avez commenter au titre. Si vous avez c'est mieux. Au lieu de vous avez faille à côté belé. Si vous avez corrigé, c'est un merci. Au lieu de silika. Si vous avez la médecine, vous avez la médecine, vous avez la musique, vous avez la musique. Vous avez article soulèvement populaire. Quel est Kinshasa? Quel est soutenir, encourager ou participer à il y a pays pour soulèvement populaire au salon à Bruxelles, au salon à Paris. Arrêtez de mentir les gens. Comme on a besoin de peuple congolais et Angwana. Vous avez Ayoka. Donc, Makambo, mais c'est fait que diaspora zonga, et ça histoire vraie. Le but est que les fanatiques tout n'a commis moto non. Au bout de l'unité nationale, ils ont raison. Voilà. Courage. Yoka. Donc, Wassam Diakota, je t'aime Fumu, Aïdé Sungu, Ndegonanga Johnny Luzolo, John Luzolo, Rali na Wacha, Durba, j'espère que vous avez bien. Pichu Bidunga, vous l'avez très bien. Neve Assisi Selenge. J'espère que vous l'avez bien, quoi, Pichu Bidunga. Courage. Vous allez le 21, Bobo Sanati le 21 juillet, match, il y a la SAPER, équipe nationale de la SAP. En France, il y a Betana, les brigades de Papa Chéri, Chibem Piana, tous une unité, respect. Confiance à mon colo, réciprocité à respect, Batawera, Batawa JB, Batawa Kofi, unité pour développer la culture Nabiso, jalousie Zanantinate, unité à mon Sala Kemboka et Kendeliboso, la polémique est Zanantinate quoi. Wake up, wake up, wake up. Beau théâtre na petit nangayi Junior Dianyongi na kati ya Irlande. Beau théâtre na Germain Mandunga na Finlande. Beau théâtre na Tigana Zureta na Bruxelles. Alino Sele na Bruxelles. Beau théâtre surtout na Pati Katanga. Mikati Bakin pe na bo sanité Adom Bengani les doyens Modogo Jafra Kofere Chanti Kapangala Patou Kapangala Chanti Kapangala Patou Kapangala beau théâtre de Konangai continue toujours dans le métier de mannequin Guilhem Mandingu Guilhem Maïndou, les mannequins, sans oublier MC Lukika, Mapozo Kere, Mapozo Kere, Sernanga, Mboteatro, Mboteatro na Mapo Bondeke, Mapo Bondeke, Mboteatro, Eric Lema, Gilles Togues, Mboteatro, Junior Samba, na Queen Lagen, Mboteatro.
dans Sukisa. Beau théâtre, la vie nangai, adieu Salemba. Puis le 17 le 17 mai, tous à la retrouvaille. Les élèves du maître étaient les étudiants du maître ou les finalistes du maître. Barobeta, le 17, la Noisy-le-Sec. Donc les stars de la musique, Stino Moubi, Fafa de Molokai, Dijo Kwempa, quand tu vas aux Alawana, Ikonola, aux Alawana, Jojo par aux Ala, na Luciana, quand tu vas aux Alawana. Les grands drummers de tous les temps, du Juché à Ozalawana. Donc, on a tiré un bon courage, on a conseillé beaucoup trop. On a dit français, on a dit que français, on et Ozala bien. Somme ta corrigé, on merci. Jalousie, on a moninga, on a progressé. À chacun son métier. Mabino, Kouloutou Magellan, avocat autodidacte. Nasukiwana. Sans oublier Universap, Géantas. Au numéro 1, Universap, Géantas. Le boulevard Saint-Martin, au moment où Azalakawana, entre Strasbourg Saint-Denis et la République. Magasin Universap, et Zawana Bilo tout repris à bien. À la prochaine occasion, votre diffuseur des émissions sur Internet, Kouloutou Magellan, avocat autodidacte. Bye.